dans mon tout ce monde là aux autres quand ils sont na ba fan ils sont na ba fanatique te pona nos pères ça te ce qu'on fait là bas bateau déjà 600 et musique to ya ba fanatique et fanda partout dans le monde faire appeler ça des cultures congolais ba koko na ba konkololo histoire ba koko kutu longola faire appeler ça bango ba kokololo ndako déjà ndeza na ba ko chango ba pine te pine ba chaka na mutuka na ba vélo na ba puso yo so mona ndako ba chango pine ça n'existe pas yango mona to ba che ba pine pine to boki to luki kwado na ngale ma pike crise oko cha ba pine oko cha mu pepe faire attention mo ko insecticide ko cha mutu pharmacie mutu akoma ndeke tongo rukul fait que déjà tindake pharmacie tongo donc bango ba stérile déjà mutu obi que déjà aza mutu takuzulu mutu akumanima akobota ndeni aza stérile apisi papa ba Kardashian qui bisa ka mutu déjà ngaza mu pepese bima na nenga système akopia bino bakoko ndenge nini po mona bota ezate mais faire ko la tanga sala licence intérieur mona shikito te na poso que shikito bimate l'autre ozana yilunga donc au fil des années pas laisse pas na so to ke kutu na ba kokololo koko ka to ke mana ba kokololo to na ribo en fait histoire ko eza ko appartenir na yo to ko wela ngote pour ça elango base bato ba ko seka yo surtout ko lobi ke yo ngana tanga ah yo ndeni ko bandela diplôme d'état des fois oh banana botama na vie nanga non non mon ça diplôme d'état des fois ça ina ba besoin ba point belé papa ka ba même ba point ngazo yanga zongile seka sa ina ka ndenge na bandakala koko ko bimate do pona koko bimaka pa na e ko faire ça ba ne belé boka pa na ne bo s'attendre ka koko bimaka pa na e mais via leli ndena ko bota bana to ba stérile enfant adoptif faut que tu faire appeler ba koko do ba kokololo tala niveau. Habitants de Dallas, Texas et partout aux États-Unis. Saviez-vous que la saison des taxes est proche? Voici pour vous Oasis Group TX. Une équipe professionnelle en matière de taxes refund, que ce soit personnel ou business. Alors, n'hésitez pas de nous contacter sur les numéros suivants. Oasis Group, le professionnalisme et l'honnêteté, c'est notre culture. Oasis Group, professionnalisme et l'honnêteté, c'est notre culture. Nous sommes dans la parfaite joie d'être là pour vous présenter cette grande émission. Merci à toutes les personnes qui sont branchées en ce net moment pour suivre cette belle chaîne Congo Source TV. Bien, un grand merci à tous les abonnés du Congo Source. C'est votre émission La Source de Star. Toyambela Rabino, invité à l'Olengue de big salutations à Gibson Nzita. On a abonné à Congo Source qui soutient vraiment Bertelan Tumba. Bino Boao, non, vous s'abonnez. Rabino, vous s'abonnez toujours et ça ira bien. Donc, vous s'abonnez. Vous activez cloche de notification, j'aime, commentaire, on a bien ça, vraiment bien minkoleka, bien un grand merci à mon boss Jurès Mboni depuis États d'Amérique, pourquoi pas dire aussi un grand merci à mon cordeur Rebecca Bamba, babi le cordon le plus gentil du Congo Source, Yatar Kabir, babi les caméramens ya Congo Source Combo et Bourara mais Malembe, non, Okanga, plutôt. Je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis avec Gouve le Gaulois, avec lui, on va essayer puis une fois le Bela Makambouya faire rigoler parce que si tout le monde aura directement Jésus de Nuance, tout le monde aura directement Makambouya orchestre jet set, il y a fait rigoler, tout quand même Gouve le Gaulois, il y a tabir, son sur caméra, tout Gouve le Gaulois, bon ni papa. Mbote na ba abonné surtout ya Congo Source télévision na pesi bango ba mbote ba olanda ngai na pesi mbote na Yanika Inga Nkale a kotala ngai on est là baba sa ou pesi la mbote na de base masamba drapeau sans frontières a kotala soldat mbodi na pesi mbote na mon René Zola depuis allemand na kotala nga pesi mama Diane mbote belé na ko bossa na te mon vieux Adolphe depuis Chine agence ABDM fret aérienne maritime Yassir au Tché Ozui tout na tindaki bango bazaya ko sepila ba comprendre que agence moko na Chine ezaka ADBM na pesi mbote na mon vieux Janice Tantunga pour tubanga muchu le guru du temple ya gota la gouverner guru na pesi mbote mingi a gota la soda mbodi na pesi mbote na mama Fanta Fofana mama présidente tous les Gaulois na ba gladiateur a gota la gouverner Gaulois na pesi mbote na mon vieux tout ces bomba li so imote mala Genève na Lille a gota la gouverner gona ko bossa na raté
kopesa ka mbote mingi na Ichaya 13 étoiles ko talanga na pesi mbote na mon vieux Sylvie Wechi ako talangai l'homme aux cheveux blancs ako talangai na pesi mbote ako talanga na ko bosa na te Arma Centreville koko ya Liège di ako tala kuvele golo ya kati ako talangai na ko bosa na te Yannick Ndulu le déclarant mystérieux le déclarant international ako tala kuvele golo na pesi mbote na DG Blaise Mpolo ya Pichu Botoko na pesi mbote ko talanga na ko bosa na te bato bazali et bien les États-Unis Junior Mundabi a kotala gouverne golo na bika bat bozali bele maman Odette maman ministre tala kananga ko sala bien ko sakana te ma jolie côté a kotala gouverne golo la douce la tete na ko bosa na te Providence depuis France a kotala ngai la sublime a kotala gouverne golo malobezo mboka malobezo ngi mboka ngai gouverne golo va to kota na profondeur ya émission na biso boni ba préparatif ya stade de Martyr po yango ndeza mama na likambo yango nde to kozela yango nde bato ebele ba kozela to yeba kenon makambo kozala ndenge nini ba préparatif eza ndenge nini poto boyi boko mena biso mbule bete parce que oui que na mois de mai to kota na elanga mkia donc bino pena juin ba juillet mon mbula pena ezala vraiment est-ce que préparatif eza ndenge en fait déjà faut bato ba yeba que to beta concert na mois o mbula ezala teza elanga donc mbula vraiment ezala déjà saison sèche Mboule ezalaka te donc yango tobaki to tie yango na mois de juin pour tous on a biso ba raison te o mboule ko beta te ba disposition tout toujours yango déjà toutes les dispositions sécuritaires toutes les dispositions nous toujours travailler stade de Martyr sur tous les plans ba toujours travailler on a nzoto pe na mosuni ezaka te ke bato ba mona ga yo baki na banganga te nzamba existe ka faire alba imitateur ya Jésus de Nazareth ba benga ga Jésus des nuances donc faire rigoler azali ou abotamina maman la bango pas ali imitateur ya Marie de Mardala donc pour ngai exact faire rigoler a aussi ça va toujours wana pour ngai tout le monde a Martyr c'est betamaki pour bien Martyr ko betama ba conditions sont déjà bon monyango ngana ba mangambo pour donc makambo na zo moni go salama e ka musa mokili oyibi ezake sengo to elengi ba fan na yo bazo soutenir yo pe bazo tindo esa eloko po ba accompagner yo ba golo ba mona faire golo na ba concert populaire kala ya ko sakana te mais ba fan ba soutenir ata bo baby si mais ba fan ba soutenir bo ba ba sali ba mpiaka na Martyr ba fan ba tinde bango bo ba te bele ba biga yo clan mute tininga na beta mosali mpiaka ona zana nkodi ya neni kodi elimo na Martyr donc mutu mususu zo mona ke ozo kanisa zana ba fan mozana ba fanatique te pona no père ça te ce qu'on fait là bas bateau déjà 600 et musique to ya ba fanatique et fanda partout dans le monde faire la créer ba fanatique na isa une année déjà 3 ans déjà 2 albums te faire ba niko créer bango banda vita imana faire la sala fierté à clan wenge banda vita imana ba benga maison mais orchestre manza ba betara ba générique banzembo za kana ba générique faire la ayago sepelisa mongilipe ayago lesa clan a sauver clan pesa bango vita imana tongo déjà ba gola ba botama tu écoutes na ba vocal na parlons même pas tu es na ba victime d'amour na parlons même pas bakena les marquis ba yebi mam les marquis ça là donc pour na biso ba fanatique et sengo na bango ezali ya ko yemba na feri ya ko sepela na feri ya ko mona patrimoine a telemi devant ba patriote le capi a telemi devant ba patriote ba ya la feri gola ngai pona ngai ba gona en tout cas merci à tous les Gaulois et Gaulois ndenge ba osala ba marche tozalaki na ba Gaulois 100 ba salaki marche na bango tozalaki na bango et longo tokitaki sur le terrain Gombe tina Kasavu ba Gaulois du Caire na pesi Sephora bembo ba ko talanga ba Gaulois du Caire bango pe ba ko milengele ba sala ba marche donc tous les Gaulois azo milengele sala marche na ba coin tout ya Kinshasa pour na sensibilisation na mobilisation ya les 24 juin oyo ezali na stade de Martyr to ko benga ngo Pentecôte de la rumba congolaise to ko benga ngo ngomba ya Golgotha sika ba ko baka Yesu na demi mais ko kena moyibi moko na lola pe soki to silisi stade de Martyr to tiengo kadena fongola to pesi ba chinois soko ba chinois ba kokana boluka mutu bokizo chela ebino déjà ba pine en bozu bozo accès à kopeta ndako déjà ndeza na ba ko chango ba pine te pine ba chaka na mutu kana ba vélo na ba puso yo so mona ndako ba chango pine ça n'existe pas yango mona ito ba che ba pine to boki to luki kwado na ngale ma pike crise oko cha ba pine oko cha mopepe biloba loba te boza na bino ba fanatique te o clan abandonné yo po ba sentir ko ça pour mouche oko faire face te na réalité ya terrain ce qu'on va faire baza bateau Congo et kontaka na ye faire ko la zara ya clan wengete faire ko la comme patrimoine ya musique ya Congo
Tikaboui, papa. Il y a des chanteurs qui ont 3 albums. Il y a des vocalité. Il y a 3 albums. Il y a 2 ans. Mais on a 2 ans et demi. Il y a 3 albums. Remix à Sylvie album. On a fait faire bien la longitima. Faire atteindre le insecticide, coach à mutu pharmacie. Mutu comme un ndeke tongo roucoule. Faire déjà tindare pharmacie tongo. Bon, ce que tu le dis. Ah, kaka via zo benga bana ba chai pon album à 13e porte ba yaki. Ba ki ma présence à faire bêta Cindy le qui un album na bango moko. Oh, comme tox na yebia ngoti. On comprendre. Donc pendant que l'obag faire rigolo aza ya clanté, faire rigolo appartient na musique congolaise, faire appartient na culture congolaise, faire rigolo ça la fierté à musique ya Congo, appartient pas na clan oh wenge maison mais net wenge maison mais ça fait là déjà 20 ans ils ont passé à faire. So bazo wela na bango ba wela on a pas contacté que faire rigolo tala bango, faire rigolo za takinga. Ndenge sa tchaki misu liboso a ko kende liboso. Faire rigolo avance. Faire rigolo comment ya ba musicien congolais. Azala fierté ba yana ya wenge. Pour bimi na wenge musique 4x4. O tchaki nse moté ma participa na ba concert na bango même à voyager na Côte d'Ivoire. Ba yana maison mère ba sali maison mère cofondateur. Deuxième album a Vita Imana, chef d'orchestre. Tango longa ba ndiko évoluer ki ba sali ba marquis et zo ko après on a que quartier après on a fait le ça s'interdit faire le fanda le comment patrimoine de la musique Congo kumbe ko na patrimoine culturel la musique Congo faire représenter ba luambo na ba lutumbana oni ya musique vraiment donc bilo ko ba te faire na clanté faire ko la ba tchaka e poesa ba mourir la bonne musique ba golo na ba goloise na ba fanatique ya conscient ba fanatique ba na conscience ne ba tchaka faire pour faire ko la bana bitumba o abundani ka longa ba banga na bango te le 24 juin il y a vraiment ça passe ou ça casse ba ça na bango poser toujours travailler sur tous les plans surtout professionnalisme et autres la que ça mokili to la que ça mokili que faire ko la za materté as artiste mokete as moindreté faire ko la ça li poids lourd de la musique africaine faire ko la pèse as représenter musique ba Calé Jeff le 24 juin devant mokili e ko tala e donc peuple congolais ba bi que le capia tremia na ngo yate na bisu yo o kanza matoku va pona ekolo tomba Rwanda ba envahir Congo o veut que ba tutu ba saka sima RDC ce que ça le Rwanda ti ba faux chanter ba envahir musique congolaise ba tutu ba saka sima faire ekolo ba bi que to défendre musique congolaise va la même affaire dans les 24 jours ba ça na bango poser tout travailler sur tous les plans côté sécurité côté tout toujours sur ba disposition nango na ndenga o sakana tse ba mala la pongi ngana se pena ba goloa déjà puis na bino billet bani déjà 5000 francs bazo tuna biso VIP total la VIP na salle de marti ba conseil te beta na passé VIP à la raté conseil populaire VIP à la raté donc pelouse on to rocha batutu mais to rebi classe ni to rocha to rebi moyen ni to ko lukela batu yango billet za 5000 francs gola so ma polo il y a $10 na $15 bongo billet à 5000 francs oh eza na mois de juin o limana ko somba ngote donc ngapo na ngai ba gola ba focus pas de distraction biso to ça la défense et sécurité bango ba sombe na biso ba billet bango ba tchela biso ba like partager mission sensibiliser batu tonga faire na ko venir ka robeta le 24 discuter le faire na ko venir a robeta le 24 benda batu matoi ke faire robeta le 24 et ça la bien on ça. En tout cas, gouvernement le kamon très capital. Il y a na kota na kutu question ngote mais lokwa yo moko tangi li kamba quartier latin to éviter au lobby ke faire rigolo za mona ya clan ya wengete aza ya clan ya wengete le kapena quartier plein na clan ya wengete déjà les clan na clan faire le comme patrimoine la musique ya Congo faire défend la musique congolaise. OK, le kapena quartier latin. Donc ya Congo tangi kota na patrimoine ya l'UNESCO na zongo ba pia ngo faire donc boko cha faire na wengete boko cha na quartier de faire aza ko reni musique congolaise nyoso na nzoto na donc aza ya vivre Azaya Zaiko, Azaya Langa Star, Azaya Bana Uke Jazz, Azaya Calé Jeff Africa Fiesta. Vous comprenez? Africa Jazz, on surtout faire que gola soko nakata nzoto ne ye moto aza ko représenter bango lelo valabeba na Sony a musique na Oni. Donc tout le baquet n'engé fait rigoler les capes na quartier latin n'engé Kofi Olomide azole la bakoko la atikane ko la bakoko parce qu'il fait rigoler pas zapina bakoko abimisi pour les capes na quartier latin. Mais fait rigoler tant à sa licence intérieure mon a chigito te. Na poser que je suis tout à bimate l'autre on a ilunga donc on fait l'homme dans un pas l'aise pour pas so to ke kutu na ba kokololo koko ka to ke mana ba kokololo to na ribo to na ba koko mais to ke na kokololo faire na ribo OK donc à sauter déjà ba niveau donc on fait l'homme tika na faire ba koko pour faire apesa si to pesa faire apesa de culture congolais ba koko na ba kokololo histoire ba koko kutu longola faire apesa bango ba kokololo donc faire apesi ba koko na ba kokololo
donc muta ko féliciter ça faire gola donc bango ba stérile déjà muto obi que déjà aza muta takuzulu muta kumanima akobota ndeni aza stérile apisi papa ba Kardashian qui bisa ka muto déjà na mu PPC bima na nenga système akopia bino ba koko ndenge nini po mona bota ezate a déjà na pepe ki lumbuki la koko ko yate surtout que orchestre ba benga ngo groupe de accompagnement oyo batanda batutu bakoma ba danser so yebisa ka koko ko bima ndenge nini koko ko bima te do pona koko ko bima ka pa na e ko faire ça ba nebele boka pa na ni bo s'attendre ka koko bima ka pa na e mais via leli ndena ko bota bana bana to ba stérile enfant adoptif faut que tu faire appeler ba koko do ba kokololo tala niveau il faut aller là-bas na ba za ba stérile ndeni ni bana na ba ko yuko pesa nga ba koko c'est tout à fait normal baza ba improductif ba ko pesa était pour ni baza ba stérile déjà ni baza na esala raté mutandima ko moni muta takuzulu na kumanima mu pepe bima déjà o pesa ko ndeni yango moni faire zo pesa ko Congo ba koko na ba kokololo la musique à Congo pe manango bana faire pesa bango ba Chikito ba Nicodème ba Kunzardo tala suna kanda faire pesa bango yende mama na bango laissez les enfants jouer koko parce qu'on a kokololo to beti isola ba kokololo na yebi ke to kota makama F ya jet set pardon bunga question te lokwa to beti isola ba kokololo question yenga na yebi ke za na d'autres ils en d'ailleurs ya makamba jet set babi ezala ki lobi mercredi ne to kende ko assister bina filé o ya kende ko pesa bongo Weranson kokololo poto beti isola ba kokololo question yenga ka ndenge yo lobi tout le monde y a qui assister moi na ye y a qui appuyer na répétition na ye répétition ya Giro ou alongwa ki bongo epa na ye mais tozo banga ke lelo e koma suba ranking ndenge koma ye na papa na ye Fabregas ndenge moko lelo kuta linga ko batangele kombo ya Fabregas. Hier je lui ai posé la question sur Fabregas, il n'avait même pas voulu ko répondre yango a beta même question au Kara donc na éviter analyse ni ko satan tout moni bina filé ko kende ko appuyer moi na ye ko soutenir moi na ye wazali bongo koko ya Weranson kokololo ya Weranson initiative va bien, c'est bien. C'est bien. Ce qui a appuyé, je sais, oh, bima pa na ye, oh, pour na ye, c'est le bina, fila moni gazo, ça, fierté, orchestre na bango. Il faut une musique, hein. Ça m'a bêté, n'a pas na yango, bolingo na musique, ça va bien, bongo kitoko. Et ça n'a pas de sincérité, ça va bien, on s'est rentré, nan, le baté, celui, aïe, go appuyer pour na ya moni gayi, nani, Géro, wana, alors ça, la fierté, à orchestre na bango, c'est bien. Le ça la moi pas ces arguments na kaka papa wana botio ye wana komi nemi na yo ye wana komi mtuno osani ba polémique est-ce que la polémique na bine qui paraté obi musique ko ngone bomo benga ba papa yango ndesko ko ta confusion bolo baka ke encadrer moto encadrer yo apesa chanson bima na orchestre na ye ndebo ko na conflit nde mabe surtout que ça ko jalouser yo pour monika yo zo percer stabilité côté musique na stabilité côté vie sociale ndeko ma kimote mama be na jalousie mal placée. Papa la musique n'a évité selon conception n'a évité tout bah papa on parle bango par rapport à quoi pour nous singa na bi faire azali na papa la musique té azala kana batu bankata ba vie na ye autant ngale douenge musique BCBG bon chiki bon genre ba tout akuta ba vie na azaka mo amuki ba yepe na wingi musique maison mais ba vie na ye ba benga maison mais to ba benga ba msusu bana kuna pa beke kombo ya maison mais ya mama azali ba to baza ba diriger na ba za ba papa mais sur le plan boye baza ba papa férité basa bato ba encadrer faire ba pesa faire chance ya ko évoluer na ba orchestre na bango tu vois na sens on na wolo ba do par rapport à conception na ngai nga pona ngai to le kana mangambo kuna mona ngo mangambo ba télé si on a mona ngo débat mo ya sens té Stade Martyr tout moni appui na force na bino ba gaulois mais c'est comme si eza attaqué par ba clan wenge lobe na bino c'est comme si on dirait bazo luka ba fina bino Stade de Martyr simba te tonde mais faire école déjà ko bunda bitumba na ba te belé obe bazaka na ba clan wenge wana banyango lelo te bino bobo en 2003 2004 ne ba finga faire ba toucher même na mamari ba to ba finga faire ba to clan faire école la sans interdit boka kutu na ba to so clan mais ba tala ekutu te na yebi ngote faire école ba na ko bundise banda kala bitumba faire bandi te ke bo mona ba ke derrière toi bo mona na ba dynastie faire école bana bitumba banda sans interdit faire bimisi sans interdit mais ba via wenge ba ocha muto moko pour bimisi doit chemin ba futele ba mongo na ba TV pour album na ba sala ngo promotion et là bango respect le comme impoli ba bimisa faire ça impoli mais nzoka muto anza kutu ni mal éduqué ko les faire très impoli ingrat un arrogant mais lelo sigo ba pese de lo faire raison mais au moins affaire na prison mais ba olinga ba falsifier histoire à faire et pour un avantage à mutu mo oza poa mouche akobunda bitumba te ya lelo tout mona bana ba soutenir na prison ba ça nini ba soutenir faire na ba tumsu ale marki ba soutenir faire ba massa faire tout mona
Yo mon attaque en absence à faire, il va falsifier histoire à faire à dernier fils. Chance vient biso jibin puis na cohérent na ida tika cohérent juste. Ayo ko pandela so que dernier fils a wenge 4x4. Moto recruta na suka faire mais faire ton abima bina tikel yango bato ba welela. Yo saka na batigelo mokuya libabe et Orlando partout. Libabe Rolanda yo partout. Libabe en fait histoire ko eza ko appartenir na yo to ko wela ngote pour ça elango base. Bato ba ko seka yo surtout ko lobi ke yo ngana tanga. Ah, yo ndeni yo ko bandela diplôme d'état deux fois. Oh, banana botama na vie nanga. Non, 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 ça diplôme d'état deux fois. Ah, ça n'a besoin de point belé papa. Ka ba même ba point ngazo yanga zongile seka sa ina ka ndingo na bandakala. Donc pona oloba nini? Bana wenge musu batakaka feke po ba ebi valeur eza na kata nzoto affaire. Ba valeur culturelle. Bana wenge musu batakaka feke po ba ebi ke feke c'est représentant valable de la musique à Congo. Yon a lobi no feke représentant kaka wenge te. Musique ekota na patrimoine immatériel ya l'UNESCO ba benga nani? Donc bolongo la feke na ba débat na bango wana o déjà faire les kango 20 ans passé. Sur le plan de carrière, faire 28 ans de carrière. 28 ans de carrière en succès. Et surtout que faire un musicien en succès, c'est un musicien en valeur. Tout ça, un musicien en succès, au babo, c'est un succès éphémère. Succès, c'est aussi la valeur. Mais faire un musicien en valeur. La carte valeur au monde en succès, au monde élévation, au monde bénédiction, au monde gloire. Son côté fait rigoler les artistes, il y a valeur. Ou est-ce que ton bon artiste ou représenter Mboka par rapport il y a valeur. Faire ça musicien BST. Il y a un peu de robot qui a fait une comparaison na bango te bala clan bante. Faire ça ensemble la musique il y a Congo mais dans autres naï. Il y a un moni joue na ba congolais, na ba congolaise, ba africain, na ba africaine. Partout dans le monde entier, faire représenter musique ya mokili le 24 juin dans stade de Martyrs to benyango Golgotha, Pentecôte de la rumba congolaise, Pentecôte de la musique congolaise. Et si go bango ba koyaki et si go faire ko telemisa bendele ya mboka. Et si ga batu ba yakite et si go batu ba ko ya pona ko sepelisa faire et surtout pona ko yoka musique ya kitoko o eza musique ya valeur. Ok, nous sommes ici avec Gouve le Gaulois sur ce plateau. Tout le monde a bien binoyé pour aller à Rabiso Makambo. Toujours il y a Jet Set, toujours à News Panaye. Gouve toujours à Likambo Jet Set. Affaire dynastie, le 14 février, tu as évité sortie officielle les 14 ou soit programme échangé. Non, attends, non, les canaux babatouké. Dynastie que vous bimale 14 sauf imprévu. Yango to ko ina ba imprévu les pas de Rajigé bonne maison de production où ils a sonné musique entertainment ya ba américain ba bimisa album les 3 mars ils a pe malmo ko début à campagne officielle ya stade de Martyrs début les 1er mars ils a déjà début officiel ya campagne ya stade de Martyrs les 3 mars ils a li album Dynastie volume 2 et bimi les 3 mars les pas de ko teka quelques billets pour na signer autographe na bagola o bagoya lelo les padres aza semo la mboka c'est aza parmi les artistes ya liboso na Congo abimisi album digital afin de plus de 8 mois na top 100 abimate banda musique ya Congo e banda botangi nga artiste abimisa album na ba plateforme digital azala te faire rigolo pour na somno ke faire rigolo la mola kisi aloba yango mabata ba la nzela nga na tiki batanga komona ngate tala album to bima digital ba comprendre que visionnaire la musique ya Congo e faire plagier za la raté monotonie la raté après sibino direction to kende bango tout balandi yanga miloba moto ayambo ba tout ba bisa mom digital mais pour mes que est-ce que beaucoup ça la record au faire à sali plus de 9 mois abima raté na top 100 Amazon bana musique ya Congo banda bato bana bana na window toujours respecter ba vie on a sur les plans ya côté kana ba plateforme streaming mutasala ngwazate donc pour na biso les 3 Dynastie volume 2 ezo bima album o ezo bangisa mais vendredi o ya lobby na tcheli sous sauf imprévu Bizorbi ezo bima donc Bizorbi o ekangi mo Foinende na biso Bizorbi 2 fois té Bizorbi e bongoli mai na vino Bizorbi serpent ya Moïse et dundi formol soki formol 7 ah totika bo écoute l'album est belé mais single et niati formol cet album a plagiat ya monotonie mutayimbi faut chanter et danser so faire zongo meliango bino bo sakana na force à faire Bizorbi ba bimisi ka teaser pa mané faire okita na kawana bambile bazoki mokile ningani bakangi faire zoki prison nzoka teaser nani ngwa bini Bizorbi te Maintenant, les cas au Pakistanais, au Mundi, balobi au to futi ba danser ça été musique ne perce ba danser ba comprendre que ça avanti na musique ba kuti trop musique aya mukolo Robino comment ta musique le wa faire est-ce faire ko s'inspirer par Robino net par rapport à quoi faire ko s'inspirer par rapport à na ku kitoni
To s'expliquer na nini pas na ye. Pour y mon faut chanter. Yango Robina lo barake Ferrego la tinda rabino bagola bo finga e. Tinda raya o toucher Ferrego la oza muko ntomo la patrimoine na mboka. Taba Robino oyo. Taba Robino nga kamora Robino oyo donc au monde ke mutu moko boy ndundu do kikili kaku moko do faire ko tricher pona konki to pona nini. Ba danser so ba comprendre que musique est percée. Musique à la frontière te faire ma go corrompre. Ce qui fait à go corrompre pourquoi il est mort bimisa ke logo moko pourquoi ba danser ba sali challenge na côté. Ce que logo ni simbagi. Ba danser ne moko ba sali challenge logo na bango te mais ba comprendre que bizorobi carton. Nana ngwa sali challenge ya bizorobi te. Na ba wangi la bango mo ba na ba TikTok ba papa to kangi TikTok. Moi to so en otage to tika ngote. Il peut déjà que pour bosser la musique, il faut beaucoup lukaye parce qu'il y a pour beaucoup ma grande ma carrière. On est sur batala faire. Bango nyo sur bazanda qui sait faire. Faire aza mokeli. Na mutati na robino ekela mo faire. Faire ko atanga sali gudu o nzemu na biso oyo nini victime d'amour faire akanga mesha te tentinga pembe muto bango na so ma mesha pembe artiste akotsa mesha pembe. Yet. Au faire ça mokeli bango tout bikela mo faire batala faire na OZRT artiste jeune ayemba na franc congolais mbongo bango balia oko finga faire mais na ndako nous na franc congolais on a faire faire ayemba na franc congolais monnaie ya mboka batu bakobota manga bakuta weja uko alamba ya umoja il faut sakana na faire oyo faire ça poids de la musique africaine ngomoni bango tout basanganaka pour ba détruire faire pour ba big faire c'est l'image de la musique ya Congo. Musique ya Congo d'abord c'est voix, guitare, na ba mélodie yango mona ba na loketo na mbunda. So ça na posa mbunda zonga mboka na bino kuna so ya mai ndombe kinde ko luka swede so na kibinda. Bocha milangi na sima bobina. Ma musique ya Congo ça ki bongo te, musique ya Congo ça voix. Kale Jeff azo yemba, wendo azo yemba. Tabule azo yemba, ça na voix. Papa ba benga Seigneur lei. Babenga lutumba grand chanteur te babenga inde mobeti guitare ya makasi wa sala orchestre ne OK jazz abimisa ba grand chanteur mais l'homme ça jamais grand chanteur grand artiste mais grand chanteur te ce que le soir bango pour faire nzamba pesa likabo ya voix mama peut faire ça ko exploitant kitoko même papa ma grand chanteur mboka wa beta musique lyrique symphonique complétée abeta ngona ndako me faire la musique opéra complet na orchestre philharmonique auto beta na bango le 24 juin ah bon ça la propagande makasi regarde moi te album Dynastie faire à risque bon bah raison hein album Dynastie faire à risque ya rememela batu propre style rumba trap et fandi tangela nga artiste nini ya génération ya faire à risque ya ça style na yi bazate bango to beta Dynastie na ba black musique urbaine so faire à ngwa trapango après ça au sens il y a style na ye ba salongo ça va venir so kofia na chacho ba wenge ba na ndombolo c'est le na koimbiko faire na rumba tap yana beno faire so tambola likola rumba ndenge yeso tambola likola mai faire azo tambola na rumba ndenge yeso tambola kalikolo mai babi de big citation Normi Mbweba Kanda la surnaturelle mon ami assure depuis Paris hein babi wana pena camarade nanga ya tongo en tout cas des big citations à toi bisiko zalo pema bien tozongi na likambo ya Dynastie et comme le 3 mars batu balobi ke Ferrego la bon limbisanga pona terme babi Ferrego la abanga mingi de bangara mingi ko sa likambo lokola yoki Fabrigas azobimisa le 14 février JB Piana est sorti officiel pe ya match le 14 février yango esali ke Akima akende na le 3 mars so to na ko banga bo bizorbi to boka le 30 to boka bizorbi le 31 décembre to banga na ba to ba boka rapide le 14 février fait comme taloba ngo donc tant déjà maison jugé que ba tchango le 3 mars ba yi bientôt ba ki so fait prévu ça album ba tout so album na bango déjà stylé ou melipé Dynastie ko changer ba date ça tout avantage à faire yango na musique à faire ou mela yango ko maka kitoko pour aller 20 ko ou mela pe ko koma kitoko na makasi musique à faire ça roi vino donc on a biso faire fois ça album né à tête reposée et surtout que Dynastie ça album au monde des ozela album monsieur ça que famille restreinte ozela famille élargie des ozela mais ce qu'on fait que le monde entier moutezela donc tant que maison Sony bah se mettre d'accord on a fait ba mission les trois yom doza politique a fait était au le baliko na ondeni pour l'album on a fait ndé ata dirigeant nango Sony muta produire ngo historique Jésus
des nias à botama au musique à Congo pesa biso so to tchango journée ça mabe écoute kitoko nga pona le 3 max bien bota to balembi na bango biloko ni balamba rati le bela rati bon boye ba très qui est derrière to bimisa en 4 5 na jibem pia na kutozela to bo comparer biso na ba vie na biso jibem pia na te via bimisa album na epo monique ngonga na bango ekoki fait répéter la musique dynastie volume 1 pour ngonga dynastie volume 1 et kokaki donc tant que ngonga volume 2 et koka faire la musique album faire banga musique album te tant que musique album batinda de faire la musique homme acoustique batinda concept pour ça la homme acoustique les seuls artistes congolais jeunes appellent ça batu ligne ya koyemba homme acoustique existera mais conception wana mutasala ngwa zate koyemba na ndaku mais ça la style la musique za acoustique na beta na Congo na beta ngote na Congo tant faire la pesi ne batu tout balandi na batu ba finga affaire babeta musu bacha ba autotune mutu tu ba na ba faux chanter na ba danser ba yimba faire rappeler c'est ba tout the show must go on musique ebeta ndike ba na 4 ba bazate to na ngolo ba 2 millions ba batinda affaire ba batinda affaire te faire tant beta musique lyrique symphonique regarde-moi ba batinda affaire donc pendant ba faire ko la ça ke logo na ngonga so ngonga ikoki abimisi ba te logo faire ko la ça ke logo bien a ça ke logo précété pour le bolo ba o monotonie au plagiat et surtout que pesa batu style ils a kumba trap et surtout que batu tout ba yembi na dynastie volume 1 baza banzoko donc faut pesa ngota et si la vraiment na lolenge sengeli bongo pesa biso mo lambi ndai baga air na ngonga biloko ekobela donc le wa faire ata to changer ta album na biso to bi msongo le 23 to bi msongo le 23 ça biso ata to le 22 juin ça ka ya biso dans le album la biso to ko bimisa ngo ba gola bana bango poser ba gola ba focus dynastie 24 juin ba ya ko musique ya kitoko na stade de Martyrs. Question à Souka, tu évité faire rigoler na Kisangani, il y avait les Kamora Lobaki, tu évité malnungu izoko bima que tu évité sur les arani na faire rigoler na bino na biso bibia ya Congo mobimba ya monde entier tu évité na baraté ceux qui français à la langue nationale na biso batwa mais un peu ko expliquer biso pour faire rigoler soka lobi kaka likambu à la loupe, tu évites. Oh bel poisson, lobi mabe, oh nini. To fanda go to musicien vraiment longoli est à Congo qui na ouest. Anga ça na mboka na bizoni. L'est de mon pays situé à l'ouest de mon pays. Bolobe lo nini. Je suis né le 14 février, je suis né en décembre le 14 février. Non moi ba ko j'ai été moi na même moi na une année. Ayabi na botama na novembre, anniversaire na novembre mais yo tata mobimba ya trinquel quelque chose quelque. O ko lo ba je suis né en décembre le 14 février, soit melarani. En plus, on longoli bangomba ya est, mais même on a l'ouest. Il s'est qu'on locaté. Bel poisson. Et l'ingisi bokili. Nous te stadi bangoje. Les pas de migolo communication to zonyo surtout. To bega faut to bete lo kona potong ba kota na analyste fandi kawana. Ils ont un erreur, tu as bizorbi. Ils ont comprendre et ça accident. Bizorbi ça accident. Si quand tu comprends qui que faut to bete bango bel poisson. Potong ba on analyse. Tu es libre teaser, tu es libre photo. Nie. Bon à cacher à Simon. Il y a le coco, Dieu voit tout. Dieu voit mon âme. Bah tout bas qui est là. Tant autant à psaume 51. Tant on est donc tant à l'élo. En plus faire à composer on a deuxième personne du singulier. Oui, ça déjà pas combien on dit. Mais mon abeta fait des tatouages, on abeta artiste français tatouage. Donc azo bateti ba combien ko to yebi mango sala communication na biso oike na nyoso tout top no boni ngabo juger fege mabe biso to niatelo mo to fandi wana bringe na tolo bizorbi to beti bango bel poisson ba bimi bel poisson et c'est beau poisson to zo bo yoka ngo to ba bina analyse bango to niati bango teaser il faut ba simba ba touche bizorbi neto kenongo il faut ba simba touche et silité muso ezoya les pas dans ça bango ba jiwana. Yon dit les pas d'abord c'est les film pour bâtir les choses non ils logo au de préparer qui ont niati ango tout retoser la nini tout retoser la ouais les sous qui va trop bimise logo mo wana to vous avez papillon moi si neto romona ora papillon moi si la papillon eh bisio to fa ba bo li pungu moi si to bino bo bima bo to teli bino logo mo wana donc en fait tu es obligé to na bango. Tu veux que bango bazara tellement agité na mamofera salara il faut beta bon biloko moto ba bima na agitation to boire que logo mobo et jouer na communication na biso donc et jouer na faveur na biso donc bango ba ya bel poisson biso to boire que bango teaser to boire que bon photo to kangi to boire que bango ba logo mobo donc biso to kangi actualité na parce que logo mobo faire la détient l'actualité actuelle c'est faire go la mutazo les internet faire go la nourrir l'internet soko lo beli faire te ba o chao kate
So fiki faire été ba o tia o kate. Donc faire école ça plaque tournante ya musique ya Congo. Donc il faut pas lober la faire na ngambo na so ba lober la faire soir à bango. So to comprendre ba stratégie ni ton obeta bango. Faire école ça les règles était à date de naissance na. Faire école la bouger Congo te ga longoli esa Congo na l'ouest. O tout ça esa na l'ouest ndenge ni. Bango mbeza na est au même na l'ouest. Yebisa ngo ça na ngoni. Donc pendant le bagage les règles puis ça na ngo mais plus ba mo ba le bagage les français ko pas français les anglais ko pas anglais. De ba jija ba tout. Ok, d'accord, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande émission. Babi, ça déjà la campagne, marche de santé, Ezali, tonde ni pour na ki babaki bosa la marche de santé mon pour na makambia. Marche de santé do sala ma déjà ba ta golo di samba sala di golo di ke ba ko sala muntu tout aza golo ba sali groupe na manga puis système en marche de santé et ezala chaque week-end, chaque les 15 il y a chaque mois ou avant que le 24 juin ba marche ba na ko sala ma le 15 février mars, le 14 mars marche. Le 15 avril, marche. Bato pe ba kosala ngo pendant ba semaine pour la sensibilisation. Amalo to ça la sensibilisation na ba sorti nyonso tout. Tout ya tout donc golo zala mobiliser. Jouant bato ba ko comprendre neto lo ba ke faire gola. Yene mutu. Azanda qui s'appelle Limer à musique ya Congo ba komona ngo le 24. Net singa la stade de marche ba comprendre niveau na ko kota. Ba comprendre niveau na ko côté là. Côté ndé. Le quoi évoloko. C'est là ko mona ngana ko ya mabe. Ngana bomba ka ba sécurité to bomba ka neto travailler ngo. Fa ona ni Godzilla. Zelo ko mona mamto ko yana ngo. Mamno yana ngo. Tala to ko bi stade de marche yu arena. Bazo tela biso ba kiti tala ka ba visiter to ba beti ba tela ba kiti mais RDC le ko to beta ba tela biso ba kiti tout ya RDC. Bongo tapio to sombi. Ya pelouse kitoko wapi. Pour to sombi tapio na biso moto boko zo tapia ba tumso za na makila ya mokuya. To sombi tapio na biso mo so ba kiti l'été teli biso. Pour baby que patrimoine mboka mto abeta na marti balati. Oh ina ba kiti wana bolinga. Balati si biso ba o ba tie ba kiti ya RDC na stade zo talate. Baby que fait mto obeta. Donc ba tout ba beta ki baza ba donc ba poids mouche. Sur le roi poids lourd zo beta so bongo sa stade pour na faire auto komisa ngo yu arena. Message ni fort au koko pesa na ba gaulois, pe message ni ya sou koko lancer pour ta faire te séparer parce que tu comme déjà na souka émission. Tous les gaulois pas de distraction. Pas de distraction on ça la défense et sécurité lavage à sec yo musa na yo ezali tchelanga i commentaire partager mission liker c'est ka ba voisin c'est ka ba yuma tonga fait na ndenga bien et ça la bien ko sakalate tonga vraiment fait pendant les 24 jours et ko ça la bien ko sakalate plus 243 89 54 36 918 aujourd'hui gouvernement o ça la défense et sécurité de solo li pembe to beti biloko lavage à sec et ça li bien ya ko sakalate pona ngai na pesi mbote na batu ebele ba tali biso na pesi mbote na ni kayenga mon invisible la di fumu ako talanga ndika lost papi choma tendele boulevard ya Katazalia wa to ko voter papi choma tendele na nko di bana lukunga vota bon melo papi choma wana ya kati boga so papi choma tendele boga sa bana lukunga to ko voter no campagne banité mais to ko voter papi choma tendele Max Kakesa millionnaire en euro na peso mbote o kotala gouve les golons na pesi mbote na batu bozali ebele botali gouve les golons na pesi mbote na Sylvain Wetchelo cheveux blanc na pesi mbote na Arma Centreville Koko ya Liège na pesi mbote na la tété la douce atalingai na pesi mbote na Diki ba mana Paris TGV a kotala gouve les golons lilimboyi El Madre ba golabo kene ko saboni kune ko sala bien ko sakanate El Madre machamumenu lilimboyi na peso mbote o kotala ngai mamu wani batu tout ba s'abonner na page lilimboyi ko sala bien o ki douleur na nettoyage de défense on a sala qui pene akufa les padres atigani mutakate des fois les padres ya ngona mise mote o les padres ba mona bolumbu na ye mais na mboka o to na batu batikala mutakala pona base ce qu'on fait atigala mutakala te sur tous les plans ana personnalité pas garder yango o ki douleur pene akufa molimo na ye ekende en désordre. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande mission. En tout cas, Tozo Lukato Signato, Tolo Belabon Likambo, ça a passé. Chaîne Oyo Congo Source, et ça a tendance à faire rigolater. Parce que comme Oyo Kamoba, nous sur ça, on a moins invité Boye, de l'autre côté, Abino Koma Bata fait rigola. Non. Toben il s'est rabattu. Ce qui m'a fait rigola et à lobby, et l'Inko Lobate, que Yomutu peut-être il a fallu pour pas, Yomutu héritier, Watanabe, Oye Bakoya, les canachènes, parce que comme ça, moi, pas sur Oben, Amoutou tel, Boye, non,
bino volé qui sera bata faire bino vous avez tendance à faire égola bistoroyate c'est pas du tout bien faire égola innocent na Congo Source donc bah bien grand merci à mon corps Hervé Kabamba encore une fois de plus un grand merci à mon boss J'irai Semboul de Prétos Babi Bertelan Tumbaladou c'est toujours là si vous avez besoin de repérer un conseil mon bas commentaire na bino en privé donc mon numéro est là bon mais quand un peu bien que ça la paix bien Nicoleka Abi un grand merci aussi à Yata Kabur qui était derrière la caméra quant à moi je vous quitte on se retrouve prochainement toujours dans la même chaîne mais dans le numéro moko ya sika bye.